Chilombo na minute oyo azobanga azolemga bisika azali papa biso na bango rendez-vous dans les 24 peuples congolais nyonso tuna balabala Kisegedi tokotika yete ye na ba gouverneur na ngobila oya bomi mboko na ye ngobila tokokene na etina suka na mboko tokosila na bango. Est-ce que na nombre ya bato Chilombo Kolongo Chilombo les 24 promesses na yo Beni longona na bino ngongango yango yo Chilombo penza ndenga zawa bomi génération future eza l'enseignement eza la jeunesse en tout cas jeunesse comme ya kokufa biso mona boyete Javier Bemba na Moïse la muka tokaki porte baba kei boya soute temo ni sanga bokei nyo sake sio na la muka boya ko sa nini boti ko boya peuple boti ko peuple bana na bokei loka bozi pouvoir te boza la kuna na la muka boya soute. Manifestation na biso na sepeli makasi ya liboso omona terrain municipal na biso ndenge etondi boye na sepeli makasi nazali na joie moko ya makasi parce que à tout moment tokomi kotelema na balabala bato ya IDPS bazo agresse biso mais lelo tomoni mapinga basipote biso banclave biso tozali bien surveillé toza na kati ya kosala manifestation na biso toza à l'aise toyebi bien qu'avec les idées tout est possible toyebi bien que Chilombo na minute oyo azobanga azolemga bisika azali wana posa vraiment to récupérer pouvoir na biso oyo Chilombo azwaki yango tata poso oyo nchangu kome bitila yindi saka comme konzamba otoka na nchangu ya boke batatondi akuna batondi te bazala ngonge boka mukonza belaya na nchangu awa omona boyinda oya koloba nde oyo tokosala tala bantu ba este baosila kubakongola lobeloko moko tafani chimia papa biso na bango rendez-vous dans les 24 peuples congolais nyonso tuna balabala ozala mama ozala mwasi ozala mobali ozala mwana moke mwana classe biso nyonso na balabala na pesi bato na biso ya beni ya butembo ya nord basukivu balemba te bakontinue balala libanda tokolala bango ensemble ata 5 mois bizongo libanda na pesa nguto coup de chapeau kama mibali ya solo bazobundela mboka babunda Congo na pesa ngo limemia bakuma babake liboso. Bonjour monsieur le journaliste. Esalamana de sema makasi na omone tuluko ya bato ya boy. Est-ce que na nombre ya bato Chilombo Kolongo Chilombo les 24 promesses na yo Beni longona na bino ngongango yango yo olemba te toza sima na bino. Monsieur le Président, le coordonnateur na biso ya lamuka, Monsieur Adolphe Mozito, tosengi na yo, même sikoyo, pesa biso mandoto. Toza confiance na yo. Lokolo tumbolaka toujours dossier ya Beni, toza prêt, pesa biso manduki. Biso jeunesse, tokobundele teni ya mabele na biso. Merci na bako. Oui, merci pour la interview na yo. En tant que parmi les enseignants, il y a une nouvelle génération qui va venir à Kouango. Les gens qui vont enseigner vont se retrouver à Kouango, c'est parce que les gens vont biso. Mais si Koyo, les gens vieux Fayoulou, vieux Mozito, tout ça quand les gens vont aller au Tikali, Bokena Wapi. Otika biloko wana toza na posa na bino nde po totombola balobi ke enseignement eza na bandundu biso bakolo mabele nde batosimbi enseignement otika biso po tosala mosala bozwa esika tosala mosala po bana na biso lobi bazala makasi ndenge bino mpe boya makasi nasuki wana. Gayo naoloba ngana le véritable Kinois donc ba paso biso monaka même na tanga mobutu ko tozalaki boeta
mpenza ndenge azawa bomi génération future ezala enseignement ezala jeunesse en tout cas jeunesse ekomi ya kokufa biso mona boye te na ntango ya mobutu biso okoli boye te tala bana na biso nde baosufrir nyonso sikoyo ese bato oyo mpenza biso tokota Martin Fayulu mais basalela biso ye tricage tala pasi oyo tokomona babelelaki awa ke crise ekoya na mboka na biso bazolobake babato ya mabongo baokosa bomoni lelo muzito atikaka dollar na combien lelo dollar ekomi na combien tozosufrir tokoka te Javier Bemba na Moïse lamuka tokaki porte babokei boyasu te toyemolisanga bokei nyosake siko na lamuka bokosala nini botika kobuye peuple botika peuple avanda biso nde bokei loka boki pouvoir te bozala kuna na lamuka boyasu te eza falu te eza mozio te biso peuple tolikisi biso boya lamuka te Bemba Moïse na lamuka boya te biso peuple tokaki porte babokei kuna bozala kuna botika biso sama lingi te boya na lamuka bomona peuple ndenge totemi na bino kote bokei bokende mpona libela elongo boyaki na lamuka mpona baboma lamuka mais toyebi bino deja mozito Bemba kote bokei bokese ya bino lamuka ya bino oyo ya biso boya te oyo peuple congolais lamuka tomona bino te bokeka na nyosakele bino bino mibale toboyi bino falu te biso mpe mutu toboyi bozonga na lamuka kote bokei kote kuna Bemba yo ebisi katre obani yo tala bo kufi Moïse toyebi yo oda presidente na Lubumbashi na lamuka tokeli porti na ngai bomona ngai bien ngai na combattant na bengo na lamuka boya te bokei banda mobutu akenda tozosufri makasi toza na posa Martin Fayulu azwa biso na charge kolia na biso ngai banda mobutu akenda nanu nasala commerce nazwa valeur commerce asala na shida na kaka esprit ezali Martin Fayulu basala nini azonga kaka na Kongo awa Kisekedi azonga Mbujimayi nani soki Bemba azonga soki oyo bakei kuna soki Katumbi bakeba bavage yoto na posa nani Martin Fayulu toza na posa na ye yoto na posa bakamusu te bafwereshi na mboka ezala su te yoto na posa mboka ezala ndefo mwama tolaka shite ndenge Martin Fayulu malingo shite yola ashichango biso na posa na bongo na poto kuba bien tozala na basalaire na biso oza koteka na salaire na yo toza na posa nde ya bongo esprit na ngai ezalaki abona lobaka kaka bongo ndeko journaliste nalingaka naloba boye omoni le président élu Martin Fayulu alobaki lamuka ekotikalaka lamuka eza état d'esprit lamuka eza ya Fayulu te lamuka ezalaka ya Bemba te ya Katumbi te ya Adolphe Muzitu te lamuka eza état d'esprit tokotaki changement na 2018 si lelo changement eza te toza na posa changement tokotaki le président élu Martin Fayulu président oyo toreconnaîtra ti lelo le président élu Martin Fayulu toza souffrir ti lelo tokotaka changement mais jusqu'aujourd'hui il n'y a pas de changement. Le changement Congo s'appelle Martin Fayulu. Toza na posa ya changement lamuka eza état d'esprit. Bemba na Katumbi si balongwa bakenda. Adolphe Muzitu na le président élu. Tata mokonzi ekolo Martin Fayulu atikali. Biso peuple toza na sima na Congo. La vérité reste têtue et la vérité finira toujours à triompher. Le changement au Congo s'appelle Martin Fayulu Madidi. C'est ça. Merci Madame Bokatolo pour la déclaration. Dobimaki Tongo pour la revoter à Bisso Mokonzi. Et qui Mokonzi à Bisso Liboraboe. Et quand le Mokoboe, Elingue soit Bisso en charge. Mais ton dieu pour la Moka, Moka Moka pour la Boete. Moka Tinde toi Boe, Moka ni de Bosala, Batana Nzala, Machine Bisso Boe, Misale Zate. Nous avons souffert. Nous avons Tomboka. Nous avons Mokonzi à Bisso place Babotola qui place
boyibaki tozolanda yango tino bakonyokola biso te tokoma tina niveau tia biso bachiene ti nde toaboye tosisa baklasse misala eza te bandako eza te place ya ofivre eza te tokosuka wapi tino odepasaki bokonzi azokosa bato tokosala boye na Jean Pierre Bemba na nani Moïse Katumbi bamiyibi Lamuka toyebi eza ya 2 personnes eza Martin Fayulu na Musitu otika biso peuple tozala nsima na bango tosoutenir na bango kaka tozolanda bango merci oyo nazalaki ya koloba yango napesa message na ngai parceke na ngai étudia natangaka na uniki lelo yo Félix Tshisekedi bokendaki na Genève mpona changement ya mboka bino moko bovote Fayulu oye mpo bopresente biso ye mais lelo tozobendisa eloko te yo moko se retire oke kosala alliance na Kabila tala basoro biso tozomona lelo biso na Inikin tobandaki kofuta frais académique na biso 270 000 na epoka Kabila mais lelo epa na yo tozofuta 495 000 fois 2 tala ndenge yo bomi mboka yo moko olobaki ke changement eza epa Martin Fayulu du fait ke yo oke kosatretenir na moyibi yango wana omoni ndenge obomi mboka matembele liboka ezalaki 200 francs lelo ekomi 1000 francs 500 tala ndenge tozosouffrir lelo nga na longwe na université mpona problème ya frais académique otia yango fade plus ke Kabila ekuta bazalaki koboma biso mais tobandaki kofuta 270 000 mais yoyo ye odouble omonike omati yango fade ozwi okosi kuna na primaire ke gratuité oye koto na biso bauniversitaire oye komatisa yango fade po biso tokata na ngai lelo na longwe na université na ye kovanda nakomi koteka mai mpo na vie eza lisusu te moye natanga eza lisusu te message na nga eza yango wana ndenge toboma mboka nzambe akopambola yo kaka merci biso posa na biso eza richesse ya mboka fo emonana ndeti ngai nazalaki joueur nazobeta bale naye kozwa shok moto akosalisanga azalaki te centre ezalaki te naza grand jogo mai lelo nakoma koyiba mpo na nini mosala eza te mai nayebi kobeta bale makasi nazwa shok moto alandelanga azala te tindenga mo mama nanga bundi lipa toyebaka 100 fois lelo lipa ekomi 500 mpo na nini kwanga pambe ekomi 100 francs tozolia bien te bambisi baotinda biso mbisi awa tozolia te toza na mposa kolia basoutenir biso totanga baklasse tolobi tozala bakuluna te bandeko na biso bakebilanga toyebi nde baza te eyesa biso motema pasi natindeli kaka papa mbote kozaza antoka papa biso toloba mpona mboka oyo biso toya bakongole na mboka motu moko te akoya po akosa biso na mboka oyo mboka na biso tokondima te Tshisekedi awuti poto aye awa aya po akoma président ake nanu bapesi nanu bokonzi na kenga kati sikoleka comprendre pasi na biso bakongole atikali kokomprendre te ye mosala ndenge asalaka makambo na bango ya bango bayebani na bato bakabila na bakenga kati na bango biso toza wana Martin Fayulu tokokende na ye ntina suka mpe tokosukisa na ye ntina 2023 Tshisekedi tokotika ye te ye na bagouverneur na ye Ngobila oyo abomi mboka oyo na ye Ngobila tokokende na ye ntina suka na mboka oyo tokosilana na bango oyo mboka ya Martin Fayulu toza awa ntina pokwa tosilana ndeko babenga na kombo ya Fabrice Ngolonsa suis étudiant na université ya Kinshasa biso toza base ya résistance ya ngaba les champignons bon message na biso oyo toza na koloba sur la réforme réforme il faut esalama biso tozwi droit constitutionnel au professeur Jean Ngoli apesi biso donc réforme il faut esalama eza te okende kopesa bakandidat ya baprésident seni réforme esalemi te ekosalama te il faut réforme le 24 toza na marche oyo tokosoutenir bandeko na biso ya Beni ekobanda kotola ntiangu te na palais du peuple tokozangisa te surtout biso baétudia ya université ya Kinshasa nous sommes en colère contre Fati abengana biso na bahome tokoma kolala libanda bandeko na biso na este balala libanda donc toza na ntina na ye te yango biso tolobi boye toza na nsima Martin Fayulu président eli tozokende na bareforme tokokoma ifo bareforme soki bareforme te moi biso ozwa droit constitutionnel balobi boye
Cour constitutionnelle, c'est une église au milieu du village. Mais Cour constitutionnelle, la biso, ils ont fondé la base de violation de la constitution. Mon professeur j'ai donné Kalouba, il nommé une violation de la constitution. Même après ça, en cours, on a dit que Moutoyo a violé la constitution. Il y a un baboui. Bande qu'on a vu sur Est, nous allons soutenir Bino. Matin Fayou là dans la Simana Biso, le 24, et ça samedi, Biso Nyonso, donc on est en marche, Bande Djangou, vie palais du peuple. Donc on soutient Bande qu'on a vu sur Est. Il s'agit de un président à Biso, après ça Biso Minduki, Biso qui est dans Beniwana. La population est ici, et quand elle est terrible, et pas être cette logo, et quand elle est de l'autre côté. Dans le gouvernement, bamiyiba badepute oyo bazokweyisa lisusu muyibi oyo banome oyo premier ministre Sama Lukonde bakokweyisa lisusu. Eske tokende wapi? Conseil des ministres esalamaka te. Conseil des ministres esalamaka te mon frère. Conseil des ministres esalamaka te. Mboka eza kao. Sava munganga ekomi na 800 francs. Oh mbokani. Vraiment mon frère. Oto souffrir. Dana bango oya kanisaka Fayulu akokoya waya. Mata Fayulu tikala libela. Mata Fayulu tikala libela. Oya kanisaka Fayulu akokoya waya. Président sa commune de Tabé. Soda Mobimba, abage tubate.